biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o Kongo na biso ekobonga ndeko na ngai soki yo na ngai otovandi na diaspora surtout na mikili ya poto Amérique Europe biso tozwi grâce ya komona makambo ebele oyo bandeko na biso bavandi na kati ya Congo babimati balokoloka na kati ya linzanza bayebi te soki yo na ngai to apprendre de ce peuple oyo tovivre ba pays tovanda tokomema bolamu na Congo. Au micro ndeko na bino Jean Dinsi kouta bongo mikili ya Canada malgré ba frite na liaka fufu na ngai. Nakola nango lokola yaka wape je continue, je ne trahirai pas biloko nakola nango. Bien. Ce que c'est un liboso na biso na diaspora, na lingi juste rappeler que biso na diaspora, et ali contribution na ngai pour bâtir notre pays du Congo. Mutu na mutu azomema libanga na ye na domaine na ye. Ba mususu na politique, ba mususu na science, ba mususu na technologie, ba mususu na culture, ngai na yebongo na makambu oyo eteli sensibilisation pour un changement de mentalité. Et cible nangai ezali congolais à l'étranger, particulièrement mikili ya Europe, Amérique, ngambu ya Asie. Bref, ba pays autobengaka développé parce que pour eza ba pays moko ngai na zomona que nous devons apprendre. Il y a beaucoup à apprendre na ba pays wana soki tolingi Congo na biso ebonga. Ça ne sert à rien to vanda kaka wana mais on n'apprend rien. Alors nakati émission oyo naza ko attaquer likambu ya ba désordre nazomona na ba fête na biso ba congolais et nazali kolobelango j'apporte ma contribution en espérant que mingi ba ko apprendre pe ba ko yeba ko mettre en pratique pour makambu on observé pendant 27 ans et si là pour na moni bani pe ko affecter bana na biso na kolobela bino yango na kati ya série autosa. Donc eza série sur la fête na division ngona mwa biteni belé ce qu'on comprendre mo bien folanda série au complet. Donc lelo nazali bon kokoba na likambu etali sélection ya acteur na kati ya activité na yo tango zali organisateur yom tozali ko sala fête ezala mariage ezala graduation fête bref fête ngobinga bato. Donc on a besoin ya équipe oyoko faire fonctionner soirée na yo. Et dans la plupart des cas, ezalaka ba bénévole, ensuite ba professionnel, lokola DJ, lokola photographe, ainsi de suite. Parlons d'abord na ba bénévole. Na bandaki yango déjà na série na émission Elekaki. Ce n'est pas parce que c'est du bénévolat que ça doit être de piètre qualité. Ndeko nanga pona des gens de parole. Mouto oaibsoke ndeko oui, j'accepte de t'aider dans l'organisation ya loko yo, je te donne mon temps. Pe aza capable que ceux qui va solliciter les sous na moment wana aye bisa mutu désolé, j'ai déjà d'autres engagements même si on foutete parce qu'aza homme ou femme de parole. Loka batona mi baleto misat kozana bango 20 été pour te retrouver avec zéro travail. Vaut mieux mi balé au bazali fiable et efficace. Donc luka pena bato baza fiable. Oyo bako sala musala ndenge olingi basala bako collaborer na yo et sont même capables d'aller au-delà de ce que tu demandes parce que muta atie mutema na ye na kati ya organisation pe azana souci que et lo kongo réussir. Azota lango soute que za ya yo. Mais aza ko mitia na kati comme étant faisant partie de la réussite de cette organisation. Luka mi balé mi satumi ne kokindeko pesa bango ba responsabilité. Donc c'est pas parce que c'est du bénévolat qu'il faut la mauvaise qualité. Donc batu ba comme ça qualité. Maintenant tokei na batu oyo que j'appelle professionnel, photographe, DJ,
ainsi de suite. Et nazoi muke na bénévolat pardon, ba mususu par exemple kolamba. Mingi pe na mona na communauté na biso, tozwa mama songolo, tantine boye ba kolamba. Ata lambaka malamu, soki aza fiable te tika ye ndeko. Ça ne sert à rien sombi biloko alamba aye nango na salle na moment oyo esengeli bato babanda kobina. C'est-à-dire tout de suite oleki étape ya kolia. Ça ne sert à rien. Bazali batandenge wana. Ayebi ke biloko faut na salle na 18h, mais ya bandi kolamba na 20h. Et ah oui. Na sina kenda fete mutazo tumba ntaba na 21h. Ah tika, makambo c'est pas pour rien na lobelango bandi wana ngai, isa makambo soni. Donc, na baeba kolamba vaut mieux bato mibale misato ya fiable. O bako lambelo bien, o bako yena biloko à temps pour ba inviter na bali ya malamu. N'oubliez pas dès le début na baki oye ba oza na notion ya ko respecter ba inviter na yo. Notion ne ko sala ke même na côté ya ko lia tu t'assures que batona bako lia bien et na moment o esengeli balia. Et pour balia bien, puis balia na moment esengeli balia, il faut s'assurer que oza na bato oyo ba bénévole oyo vraiment bakokota na kati ya feti na yo lokola ya bango bakozana même souci ye ke yo zali nango. Ce que ça service traiteur, bon en général puisque futi bango bakoluka basala effort musala ileka bien parce que client s'est gâté hein bon côté na au moins moi chance ezali ke bango ileka bien mais ce que ba bénévole insiste à ce que au trouver bateau fiable oyo bakosala musala malamu. Donc, est-ce qu'on a ba professionnel oyo au footy? Ce qu'au footy professionnel, conseil na repé ça ezama comme na kata communauté. Ko kendete ko benga un professionnel pe na mutu na yo ozo raisonner comme un amateur. Ça na kata communauté eza vraiment mabe et décourager bande ko mingi ya talent na kata communauté et décourager. Soko lingo benga un professionnel, tchana mutuna yo que c'est un professionnel, donc il faut solo na ye na ran na ye professionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ko benga te lo wa ma petit mo ba ko outin na so ni petit na yela ngani na on bon non, c'est un professionnel, il a étudié dans domaine azanango, il a investi dans domaine azanango. Il faut respecter ran na ye. Ko yate ozana besoin photographe. Au lieu zo na yo kaka iPhone na yo la photo, non, on a besoin de photographe. Et le monsieur ou la madame va amener son équipement qui vaut dans les $10,000 et au bani ndekonanga talaka. Et ma commande ndekonanga talaka kezate. Si tel est le cas, zo mona na zo le ki na yo PC iPhone a filmer. Ce n'est pas parce que nous sommes congolais, donc et ngai ba machine na somba wana donc na somba ngo na prix congolais ezate ndeko. Zana respect. Koken ceux qui babiso ole otondi te hein komeka makamu te kobenga professionnalité so oza na mbongo te kobenga professionnalité so oza na mbongo te mais ce que olingi un professionnel aza na feti na yo soit à la hauteur et à qualité musala na ye ba exigence na ye alobi 1000 pesa ye 1000 na ye. Qu'est-ce que nous voyons na kati ya communauté? Professionnel au cœur de photographe, ngai ce genre d'activité pour couvrir c'est $1,000. Ah, bono tumanga boy. Nande kono bono tumanga. Frère, ezana magasin mon côté na ko que nous sommes à caméra comme congolais. La caméra vaut $1,000 ngana bimio na bina za congolais na ko ne fait ndeko na Congo babi bon. Comme ande kono zo appareil na $100. Ezala raté. Ça c'est de la médiocrité. Et il faut tout dépasser le kona. Zala combattant ya vie na yo. Nengo ataka ba musicien attaquer eloko wana. Dénigrer musala batu. Attaquer yango. Eza soni c'est rabaissant pour na yo même. Ngana musala musuna sena ba mindelo zoka moi. Au PCF facture ce que ça vaut. Muta foutu yo ce que tu as demandé. Abaki selo lisusu o ba benga en anglais tips. Tips quoi? Tips. Et dans la communauté, il n'y a que 2 Congolais qui sont à niveau. 2 Congolais qui ont P6 service, qui ont tip. Moi, je me rappelle longtemps. À l'époque, on a fait une vidéo, on a tika.
Vous découragez vos propres frères alors que ce sont des talents que vous avez dans la communauté. Bon, c'est préposé dans talent dans la communauté. Une communauté qui n'a pas de techniciens dans tous les domaines. Et cette communauté est pauvre. Ah. De quoi on a filmé, on a chargé, on a payé $500. A foutinga $500, on a sali ba montage na ye. Atali Moussa pisaki le lendemain lookinga. Habito kuta to kutani. Bande wa besanga sous $500. Abi non. Tu m'as chargé, tu m'as sous-chargé. Na Moussa lo sali, tu m'as sous-chargé. Na kamona bi jo ya yibi mbongo beli kamuni. Na banga wuto sombo mbongo kisi mbongo na zongo beli le roi na mukristo na bi non Seigneur, c'est pas la sueur de ton front que tu mangeras ton père le bagi on ngwana na salaki Moussa na nga. Na pamboli yango na legana. Ya mibale nazara na maître cérémonie na ville mususu na longo na ville nazara ba benginga na gesala maître cérémonie na ville mususu na kepe na sel musala nanga ba futa na bango ngati na kena bénévolement mais na chamu tema nanga. Rappelez-vous ne sommes chose bénévole, c'est pas parce que c'est bénévole et qu'il faut ezala ndengwana ndengwana bandeko na lata costume ya professionnel. Donc costume c'est-à-dire que mutu nanga na michaki naza professionnel même si eloko na suka na ba pesa nga mbongo ti. J'avais donné ma parole, na kopesa ye musala na niveau na yebeli. Parce que c'est moi qui avais accepté de le faire bénévolement. Il n'y a pas de raison na bebisela ngo parce que c'est bénévole. Na seli mutema na musala na mutema moko. Na zonga nanga. Soki 2 ou 3 semaines après, a benginga na mosi, ah tonto lekela to sala moi tout na vie na bina tonga to lekela. Ah pas de problème, ba yé. Na fungula porte oh. Ba kazi zoko taka okota. Ba sac zoko taka okota. Ba oh. Na bibo ba bengel ba on a parlé beli kamni. Non, ba yelanga ba kado bande. Ba bi papa. Musalo salagi. Qualité ya likolo. Même certains de nos invités ba mituni ba bi doroti mutona woteni. Nous sommes tellement contents na Musalo salagi, tu mérites. Je pense ba yelanga soki saka loso, ba yelanga soki na la ressource. Ah, ça c'est les seuls fois na kati ya communauté na biso na mona ba reconnaître musala na yo pe ba pambola yo. Mais les restes ba kami tout ça ba kaya pina ya monnaie de singe. Boyokani $100 à simbiso $40, $60 passé composé. Donc ce qu'on a besoin il y a professionnel ndeko soit aussi à la hauteur il y a l'exigence il y a professionnel wana. Et landa pe ba norme ya profession wana. Ko banda ko dicter ba makam parce que tu as payé. Et ça je vois aussi. Parce que tu payes et tu commences à dicter même les choses qui se font pas dans ces domaines. Oza connaître certains domaines on a tika mutu oza domaine na ye asalelo musala bien. Nazwa kamoko ba invitanga comme DJ. Alors il y avait fait il y a bon il fallait ça en 2 temps de bazalara coutumier après religieux. To bani na coutumier. Na coutumier on a bon biso ba DJ to senga en tout cas un DJ professionnel alignera toujours que plan na ye bana bien avant to sala nini to kenene to bande ko na insista bo pesa nga plan qui je vais travailler avec qui nana ozala MC banze moni bolingi bani rien. Jour jitoye na salle maman il y a moko ya soki moi si toi mobali ai wana déjà tu fait musique na nobeta déjà ai bi mana retard ai le kangro est-ce que banze monanga na ninga kezali banze monanga Natalia na bi mama banze monini on Natalia lisa banze monini ozana ngo kobeta ce soir a Natalia pene bi mama ce n'est pas l'heure qu'il est que na ko fungo l'ordinateur to banda ko lekana yo à travers ce qui combien de milliers de chansons dans un carte ordinateur. Alors que déjà, on est déjà dans... Maman Nathan, na miss on dirait, sia, nazo foot, je peux, alors mais au moni penza que na miss na ye, a dénigrer parce que à kamo comment ko lobane nengo alors yem ta foot. Non, c'est pas parce que tu payes qu'il faut au mater la mutu. Sur les domaines au yebité, fais confiance na mutu oyo a yebi. Parce que, bah, m'soi kozong c'est bon, c'est pas parce que tu payes, hein. Un professionnel a besoin de ça la musala dans norme.
ya musala wana kozala boss te na niveau mo parce que simplement okofuta mutu wana eza baconseil nazopesa bino bandeko na parce que eza badega tozomona na milieu na biso. Donc baprofessionnel okopona yeba mpe korespecte esaleli na bango mbongo na bango basengi asengi yo 1000 soki opesi ye 500 n'exige pas apesa mosala ya qualité ya 1000 et ça aussi j'ai vu tala kaka nga boye moye tala nga kaka moye boye tala bon par exemple photographe soki avec $1000 il devrait venir avec 3 caméras opesa 500 bi bon écoute nana futa mutu alingaki a travailler na ngai ça ne sert à rien alongoli 2 caméras tika na caméra moko mais la caméra moko ne peut pas être partout. Si malé a ba photo, oh na monité photo mais ma caméra koto et puis on ko gang et pire dans ça au tambusi epé aza faux aza ko professionnalité ale mbongo nanga musala ya pamba et mais bato on zo betel masolo zo tonga zo finga photographe les professionnels au yebisi bango te que tu n'as pas payé ce qu'il fallait pour aux résultats au yolingi talab qui ngo bisa ba mona te ça va pas ndego comprendre mi yo moko pe mi pesa na l'accès koza mutu ki bo moto ezala na kati na yo koza te lokola mpio di bakata mutu pour e moma ozo loba ezo simba te na sege na nengo zali mais mutu bo ozo comprendre donc au pesa ki 500 c'est normal que photographe quelque part peut a couper. Alors pourquoi il y a ko engager ba dépenses alors que fait na yo avant okende kobengisa batu yeba pe comment ça fonctionne kutana na photographe kutana na DJ kutana na batu nyoso isengeli kofuta yokana na bango yeba bango ba fonctionnera ndenge nini comparer tout ça avant ko engager matute et après comment compliqué. Ou encore l'autre chose que j'ai trouvé avant na si ça était ni oyo boyokani bien $1000 au plus avance à $500 après fait au bungina au répondra susté au sundoli na ba photo na ba vidéo au kimana yo au benga sumutonate au salisa misala combien de photographes na mona kata communauté na biso papa natika tala j'ai des boîtes et des boîtes à CD. Donc depuis époque à VHS. Et ça y a 1900 combien? Et ça na ndeko na biso ba photographe, ba cinéaste, ba tikala na donc bazana ba boîte, bato ba salisa ba misala ba futate. Awa à l'étranger na ba mikili. Mais tant azo bel tasap. Non, y costume ya 3000 €. 5 000 € na osinyango mais à sundoli ba vidéo na mariage pour $500 et pourtant ça ce sont des images dans ça la émission sur ba notion sur biloko ya valeur toza ko valoriser te biloko ezanga valeur on doit ko investir vidéo photo na yo ya mariage mais ça c'est l'histoire de quelqu'un na monde alelo ba génération ko yaka ba koyeba histoire na patia bilili professionnel à cela bilili o tikaraka au sundoli ngo mobeti aux unions au signer costume ya 3000 € pour la tambala moko lobby comme démodé mais ba photo ne kozalaka jamais démodé les photos les vidéos prennent toujours de la valeur na sugina to landa lisusu donc on continue série na biso ce que vous allez vraiment na bato ya koyoka oyoka et kosunga yo biso na diaspora tosolo na bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biso ekobonga au micro c'était Jean Vinci Congo ekobonga soki yo nanga na diaspora mentalité na biso échanger na prochaine yeba ko commenter pe ko kabolango na bandeko mususu soit béni.